Trésor Catch Globalité Info, Tonton Menga Lumingo, Yaga Ben Tokodi, Alain Bila. Mais sur le côté, pour les gars Globalité Mono, et puis sur ma café, et puis c'est 7 mètres. Tout ça, on a raté Globalité Info Moscou, l'information sur la fraîche, donc nous avons sur place. Donc, Bissonio Sokaka, Globalité Moscou. IRSS sur Russie, sur une miniature, tu as la globalité. C'est vrai, tu as fait un tas de Globalité Info, Nemakambu. Globalité Info, tu es kobeta batu filmu. Pour s'abonner massivement. Check, check. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bienvenue dans votre chaîne Global TV Moscou. Toujours mettre dans Moscou, précisément la capitale. Donc, sur le monibiso lelo, toye lisusu liboso ya ba écran na bino ba tablette ba téléphone toye pour na to annoncer bino que Congolais na biso moko na kombo ya champion d'Alcha akobunda na UFC. Ba ba bi UFC te. UFC ezali ligue professionnelle ya ba combat ya cage. Donc ligue wana nde siko to zape na Congolais pa koti na kati ya ligue wana. Donc ligue wana bomona ba Mike Gregor baza na kati ya Khabib. Donc ba parce que bato bele baza wana ya makasi baza wana et puis Congolais na biso moko pe akoti makambo. En tout cas, ils a vraiment c'est une chose vraiment il y a que soutenir yango vraiment tout soutenir yé abunda combat na ya lobby ya samedi bien avant na kota na moi ba détail na ndenge ndeko na biso abunda lobby na osenga merci beaucoup na ndeko na biso Congolais avant na Canada Toronto na kombo ya Jean Lambert Mukololia donc ya maman na biso Naomi Makumbi maman na winner donc boza bateau vraiment bozo soutenir chaîne na biso de loin donc sengi bino vraiment merci tokozanga ko tanga ko mona bino te parce que ezalaka esengo mingi soki ovandi na TV omoni batangi ko mona esalaka moi bien mongo bo parce que dédicace to lobaka toujours tenir biso rigueur na ngote parce que bato yo batalaka biso to pesa bango merci kaka na ba dédicace yango wana eloko mingi na lobaka pona okena ba détail na kosenga na régie déjà a balancer les biso ba illustration il y a ba photo ba vidéo ya ndeko na biso d'Alcha première fois même sur bato mususu ba ebiete ba mekala koyeba déjà bomona ba illustration donc comme ça mouké hein comme ça mouké hein comme ça limi po écrasa moi bolite po ba ndeko ba mona vraiment ndeko na bango d'Alcha ndenge azo préparé et puis ndenge image na ezali po na bato ba première fois ba mona ndeko na biso donc voilà toyebi sabino que champion d'Alcha a évolué à Ming en Afrique du Sud, mais en ce net moment de tout ce a séjourné na États-Unis pour na combat na ya lobby à Robunda, na combat professionnel, il y a ligue moko, il y a level moko ya osakanate puis kuna soko bundi million donc tout ça bino kuna ba jeté pour ba McGregor ba millionnaire boulot na ende yango yango to pesi merci beaucoup et puis to robeta c'était mingi na gouvernement congolais en tout cas et soutenir ba athlète na biso o bazo évoluer bongo donc à changer de nationalité toujours drapeau Congo les autres pas donc na ko lancer message et puis rapidement on a opé sa mbote na Gogas Massamba sponsoring donc IRSS 007 donc code à Moscou code à Russie donc to PCP ba mbote et belé donc les locaux ndé to essaye bino que to lobela mingi ka d'Alcha donc d'Alcha lelo to ko annoncer parce que arubunda lobby yango to ça qui obligé to leka lelo to lobelela yango po lobby ba tout bazala en masse na kati ya salo wana tango ba kuganga tango ba ndeko na ye ba komona et puis ndeko na biso tango komona ba ndeko na congolais ko pesa pe sous motivation en tout cas to sengi na bino nyo surtout bokende ko soutenir ndeko na biso d'Alcha donc soki komba esili tokozwa ba image wana nyo surtout
tokolekisela bino yango awa en exclusivité na chaîne na bino Global TV Moscou, et puis précisément na émission Global Sport nga moko présentateur na bino yeyo na kombo ya Trésor Kachina Acide bato baebinga na kombo wana na sengi bino. Merci beaucoup pour na kochite. Je dis merci na grand prêtre Jésus-Christ yene mutu asala likolo na se yene mutu so sala zo tracer banzela to sengi pe. Merci beaucoup Olimat ya tata na biso senda maître Gazou donc na PCP ba moto côté ozali, et puis projet ya ba youtubeur to kozanga kolobela te. En tout cas les projet moko il faut to soutenir yango, c'est vraiment idée moko ya bien. Donc ambassadrice na biso wana Olimat to PCP, merci beaucoup na ndenge bo kotisaki nga na projet wana. En tout cas les projet moko il faut vraiment to c'est vraiment maboko na sengi équipe technique mobile, et puis na sengi équipe mobile ya youtubeurs, il y a projet youtubeurs, donc na pesino pe ba mote côté bozali. Et merci, on se retrouve à la prochaine numéro. Bye.